donc ennemi congolais zaka congolais garçon n'a pas changé mbongo mais n'ebisio babi dollar ezaki ceux qui na 27 comment reçu ba 25 boy et puis que garçon a mis ça trouble et pas cambiste alingi tabi boko chenga na 27 babi non papa dollar ekiti yo c'est tout personne na 27 comment donc ennemi congolais zaka congolais ya c'est peli que dollar et mata boya changer mbongo na ndenge belé nzoka ezama be ezama be tandis que wenze place pour ça wenze mboko zo simba te mais ya zo bundela na pourquoi ba quitter ces dollars mon ennemi congolais zaka congolais oui c'est ça ils sont congolais ne dis pas le soit quoi pilote pour tu vas tirer ba non cambi c'est tout bali non congolais nyonso amutia mabe na sens wana dans le transport mon transport c'est quoi les taximens bato babiso ndi basala ba transport na bangona au monde ba comme ça système ya 1000 et 1000 sur 1000 et 1000 na yoka kana traitement mukuse il y a comme ça 1000 et 1000 donc ça veut dire que to koti wana to kiti na nzela so ka dollar oui c'est le bango maman ngouba pe ka dollar mais par contre sur la carte c'est ça donc au tout monde ko victoire peut-être pour quitter awa sozo quitter pour quitter zolangi so wo quitter wana d'autant au côté de la victoire wana pour kende attends que c'est mba oté ou vous ta 1000 wana 1000 et 1000 on a tu vois effectivement parce que c'est pas normal parce que demi terrain et ça va cambi c'était quand on y a ali ko zo makamna ndenge mo de fa gagner plus que les cas donc c'est pas ma bende wana comment 1000 et 1000 1000 fois attends que tu n'as 1000 francs ça n'a pas de sens mais or transport on a gouverné la ville avec nous ils 500 francs mais mon coach chauffeur n'a que c'est pas naé bazu capacité à kolba donc ngana minute 1000 et 1000 so 1000 et 1000 exact mon boulot donc c'est ça donc les que monde a camis gâté partout le Congo donc va nini même la boutique comment la boutique kuna batie soki boye ye kuna ndenge na donc suivi ça pesa raison ka dollar et mati dollar yo te ka mai yo te ka ni dollar et mati na mai bazo bata na sima dollar mbongo osongo prendre miso ba sala ngope na kanai yango na biso de mboko to tambola biso mutu na sema ko likolo bon ngape na monele nga mboko yo pe mboko pe senga na ngope boye osongo pa mboko esenga na ngope boye po ba makambo ezoleka to somona pe changement moko ti oso comprendre mais l'état na biso pe azarona omoni l'état ne mutachaka ordre na mboka oso comprendre donc l'état mutachaka ordre na mboka donc ndeto pe ni boye soto cha désordre l'état za on a pas piakola pas kokota oso mona na époque ya papa na biso nani époque papa na biso nani Moussé le père ezaki ta musuto vanda 4 na ban et mo bina ba mama na ba papa ba pesa ni makolo ba chenga pesa ni ba bizi oso comprendre mutakata hémorragie on les anani kabila le père tant on na fimbu na ko kokota mbala moko tikitsa tsa balela la pi donc tout comprendre ndenge biso ba changer to chato mutuna ndenge na ye l'état foya na fimbu akokota pia kula po biso nyoso to tamona na 3 chemins oso comprendre loko zo sala bongo parce que l'état zo tike la biso pe laisser aller o manga ndenga la muki nanga o mo lelo sona la muki lobby na koko miso peta nsusu verset 1500 wa ezaka selonga mutu pa sangi loko asati donc c'est que l'état faut kota makambo parce que to komo sala ba merde ce sont des sottises donc mutu na mutu akomo sala ba sentiment na yendenge alingeli or mboka etambola bongo te l'état loko la saona azwa charge makambo vraiment l'état a charge ya makambo nyonso vraiment tozo ko ban émission na biso kaka ndenge to lobaki to kosola makambo ya dollar mine moko boyo ki changer na biso papa botaka éclaircir biso hein donc ça mutu na mutu nde azotia prix na ye donc ça gouvernement te ba kondia mboka boyo ka mbele ya population vraiment bobongisa et ko sala kitoko mingi vraiment dollar ezomata et comme ti na 30 000 ko sala kitoko te et puis dollar soki mati biloko peso mata soki dollar ekiti biloko etikala ka na prix wana vraiment faut ko telemela likambo oyo gouvernement pour ça la vraiment motoko mingi kitoko makasi un papa nanga lilo basuke ezani bon lilo basuke ezaka to lingana omoni lelo soko ke même na ba marché omona maman muso ate sala marché aketa muso na 15 000 francs tellement dollar ezaka ko mata akena 15 000 francs asomba biloko mbongo esa nini ezokoka te dernièrement na somona maman moko awa na wenzaka lembelembe maman na ke sala wenze mais asana 15 000 francs atelemi na kanja misuni ngango na tali maman na depetele na kanja misuni asimbi 15 000 francs c'est que maman a perturbé les calculs ngamo maman na tali maman c'est que a côté le manaka on tele c'est maman on moni 15 000 ozala na kanja misuni et simba te ke tele manaka bandunda
Bonjour, bonjour, Nabalandi Nabiso Nyos Active Final Télévision quand de Moninga et Flor Yamba, surtout mingi mingi nababonné Nabiso Active Final Télévision, mbote mingi sika nyos bozami partout dans le monde, puis Ernini bin Bolandi Nabiso na pesi no bambote ebele. Le lopenza tozana mama na likambu Nabiso tozotambu sa micro baladère kaka et pas ba imboka surtout et pas ba changeur. Poto e bananu to ya dollar et combien na combien, yongo liboke tozolia lelo. Donc senga caméra nanga efongwama, po nazana mutu moko nazolinga na poser ba question, aza changer établissement na biso fashion pour to yeba ba détail nini hein pourquoi de la réseau mata pourquoi ezo kende zo zonga donc faut te bango na papa na biso ngo tozan awa na établissement fashion toute une question cameraman nanga j'espère que faut fongo la caméra tozo ndeko na biso changer awa bonjour bonjour maman nanga papa kombo nani kombo nanga bolumbu botaka donc bokoso bolumbu botaka papa bokoso bolumbu botaka vraiment question nanga za ndenge nini akambu ya dollar yo changer na mbongo na yo na combien dollar na bon nga on a changé nanga na 27800 27800 27800 ouais vraiment tozo mona makambu ya dollar comme kende musika ezokende vraiment musika vraiment ba imboka bazolela ba imboka baza kotuna pourquoi boye dollar eza ko mata vraiment toroye bango na papa na biso en bosoko bolumbu papa na lingi na yeba kaka ndenge dollar ezo mata nazo mape biloko ezo mata soki dollar ekiti biloko zotika kaka likolo dollar emati biloko emati lisusu dollar ekiti biloko tika kaka likolo na lingi na yeba nanu point de vue na yezani bon pour nanga vraiment makambo eza makambo faut l'état ko tango tina kantimini parce que déjà au monde ngande na changer on a 27800 et ça na so poussani mukie au monde appelle bata 29000 so kinimba on a ville au monde appelle bata 31000 donc c'est que mboko to tambola mutuna sema ko likolo tout na sema ko likolo vraiment mutu na mtaza na prix na ye azomoni ngazo biso ke otamboli mukio kuta mutu 25000 otamboli mukio kuta mutu donc mutu aza na prix na ye donc tozambola mboka na makonda se mutu likolo hein papa na biso éclaircir na ba imboka ba yeba pourquoi dollar raison mata makasi bo yango na lobiti donc otambola mutu na sema ko likolo donc ndeti nga na changer na 27800 mais so ke kuna au mona to mususu donc c'est que mboko yo biso mo pe to linganité ozomona quelque part tozobwa ke la paix charge na gouvernement mais so tozongi na ndenga kantimini na ndenga mulekete mpiété au comprendre pena que ils appellent biso moto linganité au moins tabso nga côté na keso la dollar nga fashion bolumbu botaka au moins appelle mutu musu bazu wana mais mona nga na tena 27800 mais ya tena ndenge na ye mais ngai fashion bolumbu botaka na zumbongo place mo peka na ndeko wana donc quelque part to ko mona pe gouvernement mais quelque part pe biso mo pe to za bato yo to linganité ozomona donc déjà biso mo photos à peine on a conscience ozomona yana makamusu gouvernement faut aller la biso makambango mais ça peut na makamusu biso mo pe to za mitema mabe pour mutuna mutazo cha to par rapport ya yemoko donc yemoko comme une banque ya la mukamba moko boy 37800 ndeti na hotel kana ndeko na moko tshekuna a 31800 donc c'est la mbongo wa ngina yeba siko est-ce que to o bino bozo cha est-ce que gouvernement mutu cha yango bien mutu mto cha kana ndenge na si yango na lobino biso mo pe to koma ba banquette on se comprend mabe yango na parce que mutu komo cha to par rapport ya sentiment na ye oso misupe ba tsango par rapport tam sous place ya zwelimbo mbongo oso comprendre misupe ba sala ngo pe na kanai yango na biso de mboko to tambola biso mutu na sema ko likolo bon ngape na monele nga mboko yo pe mboko pe sengana ngo pe boye oso comprendre mboko esengana ngo pe boye po ba makambo ezoleka tozomona pe changement moko ti oso comprendre mais l'état na biso pe azawana omoni l'état ne mutachaka ordre na mboka oso comprendre donc l'état mutachaka ordre na mboka donc nde to pe mi boye soto cha désordre l'état zaona po piakula po kokota ozomona na époque ya papa na biso nani époque papa na biso nani musée le père ezaki ta musu to vanda 4 na ban et mo pena ba mama na ba papa ba pesa ni makolo ba jeune pesa ni ba bise oso comprendre mutakata hémorragie wana zanani kabila le père tango yaki na fimbu na ko kokota mbala moko tikitsa tsa balela la pe donc tout comprendre ndenge biso ba changer to cha to mutuna ndenge na ye l'état foya na fimbu akokota pia kula po biso nyoso to tamona na trois chemins oso comprendre loko zo sala bongo parce que l'état zo tikela biso pe laisser aller o manga ndenga la muki nanga o mo lelo sona la muki lobby na ko comme ça pe tan suzu 25500 wa ezaka selonga mutu pense ngeloko asati donc c'est que l'état faut kota makambo parce que to komo sala ba merde ce sont des sottises donc mutu na mutu akomo sala ba sentiment na yendenge alingeli or mboka etambola bongo te l'état lokola saona azwa charge makambo
Vraiment l'état a charge ya makambu nyonso vraiment tozoko ba émission na biso kaka ndenge tolobaki tokosola makambu ya dollar mine momoko boyo ki changer na biso a papa botaka éclaircir biso hein donc ça mutu na mutu nde azotia prix na ye donc ça gouvernement te bakonzi ya mboka boyo kambela ya population vraiment bobongisa et ko sala kitoko mingi vraiment dollar ezomata comme ti na 30 000 ko sala kitoko te et puis dollar soki mati biloko pe ezomata soki dollar ekiti biloko etikala kaka na prix wana vraiment faut ko telemela likambo oyo gouvernement pour ça là vraiment motoko mingi kitoko makasi un papa nanga lilo basuke za nini bon lilo basuke za kaka tolingana omoni lelo soko ke même na ba marché omona maman muso akesala marché aketa muso na 15 000 francs tellement dollar eza ko mata akena 15 000 francs asomba biloko mbongo esa nini ezokoka te dernièrement na osomona maman moko awa na wenzaka lembelembe maman na kesala wenze mais asa na 15 000 francs atelemi na kanja misuni ngamo na tali maman na département na kanja misuni asimbi 15 000 francs c'est que maman a perturbé les calculs ngamo maman na tali maman c'est que à côté de manaka on tenait c'est maman on m'a dit 15 000 osana na ga misuni et simba te kete na ga bandunda nyoso tout pour dollar ezaliko maman s'est retrouvée na 15 000 francs moyen alamba musuni ezati ndenga nese mama ko telema kota misuni te kende kota bandunda mama lungwa ke kuna a se retrouver mon dame nyoso pour dollar ezalikolo atoza na 15 000 francs ils ont mon anaté kale yali bina bakota ba bumbu 15 000 francs biloka une semaine mais le comme un coup une flamme tikita ta bali lali vraiment tikita bale elali minimo bozo yoka kaka papa na biso tukoloba awa ngamoko pe ezokomela nga oke wenze otali mbongo otali dollar biloko likolo mbongo za nango ezokokate te bana bakolia ndenge nini dollar ezomata biloko ezomata tokosuka wapi donc gouvernement kota likambu oyo ekosala biso vraiment moi motoko papa na nga botaka bolumbu vraiment merci pona koyamba yo merci pona ko accorder biso vraiment minute oyo ya kosolola na yo esali biso vraiment kitoko actif final télévision émission na bino bolingaka mingi un coup sur coup et ça lit bien vraiment pesa bambote sur za na bambote ouais nga bambote na mingi na moni gloire fashion donc changer oyo à la vatina sukantoko changer ka mulekete mpiete ya tsungansa ya tsungansa la ya legembende yondo donc gloire fashion donc place tout ça awa donc nga na changer andi panai mais staff pineza ya gloire fashion donc changer oyo à la vatina sukantoko donc tout ça awa na makanza donc à face ya kimbangiste donc staff bineza ya donc ngani na travailler na donc na pesi gloire fashion beauté donc défoité donc ina moni susu bras droit ya gloire fashion donc tingi donc na pointe donc défoité donc staff technique ya ngoyo tozalaka toujours na bazawa donc na obaka ba tebelete na moni susu na kata bazawa donc nikodaki donc défoité nikodaki donc défoité donc donc babengaka papa nani papa Dior mukonza biloko ase donc au staff nyon surtout ya biso staff yango na do deux fois te merci beaucoup merci mingi na papa na biso botaka bolumbu balobi merci boyo kibino moko ndenge bayimboka baza kolela makambo dollar oyo et comme vraiment passer comme mabe mingi gouvernement totobeta kaka mbela boyo kela biso mawa bokota na likambu oyo bobongisa po ko peuple congolais asepela exala kitoko makasi tozoko bakaka na émission na biso toleka vraiment tozana émission na biso tozo continuer quand na baki toleka vraiment liboke na biso yango to lia na papa na biso a changer peut être ko sous place oyo poser micro baladeur caméra na ngai joyeux papa bonjour maman bonjour kombo nani kombo ngai président Pablo Président Pablo nangina yeba boye ça ba imboka yo changer dollar non à combien na yo changer dollar na 27 sur les $10 sur les $10 sur les $10 sur les $100 27 et demi vraiment les cambouis dollars oh tout le monde a changé prix na ye kuna nataka tuna prix mususu yo pe prix mususu elo nezo sala ke mutu mtaza la prix na ye gouvernement pesi prix te azana prix ta pesa bino so boza nango pourquoi mutu mtaza na prix na ye yo c'est biso président. Non, en fait c'est quoi? Exactement kono kambisa ko matsambongo. Ana pouvoir wana tamukete. Ana pouvoir wana tamukete. Obi époque matata ponyo na époque ya muzitu. Na ebi c'est que je n'ai souvenir nango. Tozo ka tembele donc ça plus ou moins 5 ans. To na to ya marché de échange, ça qui mettre donc ezo ka tembele. Do bazo ka tan ko maîtriser ngo. Mais je ne sais pas dans le temps où on va comprendre bien, mais toutefois, ils ont 5 ans, donc tout est stable. Attends, tout le monde a mouqué. Parents, tout le monde a mouqué à Batandako. Qui est dans le coin qui sont changer un bon.
avec une que tout ça boyer les autres temps penza va ils ont matamba ko vanda ils vendent bien très bien à temps mo boyer mais c'est de n'étendre au ça sur les jeux au bouger sur les lignes donc on peut bien té wa ko ba ko kambiste azana pouvoir ko matsambongo wana akosi quelque soit to oyo tekeli wana pose ozana pouvoir matsambongo wana te biso ozana pose to ndato ya banque centrale ozolanda alors to ya banque centrale ya mo to mo to vandi stable pour ça bien mais je sais pas comment dire pour et comment au niveau de la stabilité il faut monnaie vendre calmement to eza calme vandi là on pas normal mais si ça va influencer mati quitter ou ça stabilité ezate na l'air wana là on comment donc tonton la ni to wana la ni boy tu vois c'est comme ça muso mwa yo atek dans tout le monde le colo pas sur député sur nani après mati na ndenge ne pesi c'est pas normal oh besoin na to eza les châteaux to eza na couloir na zando ndele yango to landa ko to ya banque centrale pata banque centrale to apesa quand on landa mingi mona to so ba tie to wana na to di jour mokolo wana mona to wana ikitira les châteaux tina couloir na zando kuna ndi yango biso landa to landa mais tu ça go matière kiti wana stabilité ezate vouloir pas donc to ça au tia to na ndenge na ye mais aussi stabilité ezala ngo donc mto za na tango ko ça ba mouvement na te et là ça biso ça stabilité to ezala ko vanda te ce qui va dans normal et là je dis que c'est normal ndenge ezala kaka il va dans normal donc c'est ça donc il faut stabilité to vendre pendant ma vendre calme donc nous allons calme. Mais président Nangina tuna sumu tuna oyo vraiment nde tozo kende de la réseau kende boy nde tozo comme déjà mutu tozo changer na prix na ye et comme 27 26 28 mais tozo risquer peu lobby to la mukapé comme na 30 000 pour ils ont kende déjà ils ont kende déjà donc il faut que le au gouvernement et paie sa penza prix et vendre sa penza mbongo na biso stable pour prix et kende ndenge moko pour boy eza ki to côté vraiment biloko zo mata de la réseau mata ta la crédit on a reçu bango et amsusu na ba 2500 le lot crédit comme na ba 3000 et comme na ba 3500 donc mbongo eza posé té eux ça biso nanu et comme matao et ko kita pour ndenge zo kende ki na 30 000. Non, c'est possible quitter l'ango. Ce gouvernement qui m'a aidé, c'est possible quitter l'ango. C'est possible quitter. Donc, biso, comment dire, donc, tu as pas ça que dollar et mata. Comme maintenant, biso nous sommes à Kati, tout le monde a passé mati makasi, biso nous sommes à Kati. Ils ont pas dans un c'est après une dit que matin c'est bon. Non. Donc, ce que matin, biso nous sommes à Kati, makambo, monde donc il faut tout ça biso. Au Somalie peut-être na prix boy, monde comme na prix boy donc c'est ça. Ils ont un cambiste yo azamo na Congo ya solo, amo le dollar et matière après à CP ndenge mati. Non. To c'est pas nangote. To na pour ça que e vendre qui met na ndenge calme. Banque centrale office tout moi fixe on peut et vendre peut libérer là c'est possible. Et vendre peut libérer là na ndenge moi bien vendre stable vendre peut. Tant que ça va inflation, il y avait matin qui t'a dit ça va ni moi stable ni les vendre bien zaté. To vendre bien zaté. Vous avez toujours posé au matin parce que matin vous devez dire ça biso. Et matière après la CPI non, la CPI la tête. C'est mes ventes stables, des personnes stable, c'est bon, on a tout le temps normal calmement, c'est ça, dans le sens où on a. Mais tout le monde a rappelé de l'art en gonding zo mata boye, biloko pe zo mata. J'espère que na maman nanda ko na bana, na maman nanda ko na bana vraiment et ça la passe ceux qui de l'art zo mata. Yo moko pesa moi simbongo ko lamba au monde pena que de l'art et mati biloko za ya ko mata. Et ça la bino non ndenge ni po bino baba kambiste. Non, biso déranger biso. Non tika de pépette, non tika 25 000 nanda ko. Et comme on a 25 000 euros, comme on a 30 000, il y a 30 000. Donc, ce 5 000 euros, c'est du colo, mais vous dérangez un peu. Vous dérangez un peu 5 000 euros, vous dérangez un peu. Maintenant, tu as 25 000, et comme on a 5 000, vous avez 30 000. Et dérangez un peu calmement, et dérangez un peu. Ils ont dit que c'est pérenné, il y a 5 000 euros. Non, non, non. Il faut déranger un peu. Donc, bisogno sont à 4, donc, bisogno sont, ils ont des cambistes. Ils ont des missions, moi, je donc, tant que dollar est mataka, il touchera bisogno. Ils ont été en matin à la CPI. Non, la poste est stable. Stabilité. Le gouvernement a on peut calmer un peu avant de se faire qui on a capacité de vendre ce qui donc tout est vraiment stable. Qui bouge à côté, vendre pendant qui calmement. On a capable de ça. Après la banque centrale, va tirer mailler le penza et vendre calmement. Tout est vraiment stable et bouger peut-être normal. Ouais, c'est ça. Mais biso pompe toza mutema biso ba congolais na monaki ba quelques jours mona tuko mona et que c'est vraiment dollar ça ko kita
c'est moko dollar c'est le ko kitama garçon moko ba changer mbongo donc ndima congolais za congolais garçon na ba changer mbongo mena bisio babi dollar ezaki ceux qui na 27 comment que ba 25 boy et puis que garçon la mis ça trouble et pas cambiste alingi tabi boko changer na 27 babi non papa dollar ekiti yo c'est bisio tout personne na 27 comment donc ennemi congolais za congolais ya c'est peli que dollar e mata pour ya changer mbongo na ndenge bele ndoke za mabe eza mabe tandis que wenze place pour ça wenze mboko zo simbate mais il y a des gens pourquoi ba quitter ces dollars. Moi je congolais ça congolais papa. Oui, oui c'est ça. Ils sont congolais. Les gens le pilote c'est tout non. Congolais nyonso a muté mabe. Na sens wana. Dans le transport. Comment le transport c'est quoi les taximens, bato ba biso ndi ba ça ba transport na bangona. Au moins ba comme ça système ya 1000 ceux 1000 na yo kakana. Traitement mukuse il y a comme sur 1000 et 1000 donc ça veut dire que to koti wana to kiti na nzela on a dollar oui c'est le bango dans maman nguba pe ka dollar mais bango so na kati c'est ça donc ozomona ko uti victoire peut-être pour kita awa sozo kita pour kita zo langiso wo kita wana d'autant koti na victoire wana pour kende attends que c'est mba ote ovutaka 1000 wana 1000 et 1000 on a tu vois comme ko beta fimbo effectivement parce que c'est pas normal parce que sur demi terrain. Et ça va cambier c'était quand on so ali ko zo makamna ndenge mo de fa gagner plus que les cas donc c'est pas ma bende ngwana comment 1000 et 1000 au kitana wulei 1000 fois attends kitana nzela 1000 francs ça n'a pas de sens mais hors transport on gouverner la ville avec nous ça 500 francs mais mouye moko chauffeur na c'est pas na bazui capacité ko ba que ngana minute 1000 et 1000 so 1000 et 1000 ezate mobulu. Donc c'est ça, donc le monde a cambié partout au Congo, donc il y a même la boutique. Comment la boutique, il y a des gens qui boyent, il y a des gens qui donc suivi. Ça a raison que dollar est mati. Dollar est mati na mai. Bazo battre na sima dollar. Et ça va cambier c'était. On battre na sima dollar. Donc c'est ça, va battre na sima dollar, et ça va cambier c'était. Donc nous na ndenge na ensemble na ndenge na ye. Pour être longtemps comme maman quelque part. Et maman va dire atek blo na peut-être numéro likolo au moins la maille azir maille au azir par le peuple pour la publicité maille azir au moins nous sommes 500 francs il y a 700 francs alors 200 francs on a besoin belé mais quoi ça on de l'homme thématique non voilà ils a normal vraiment biso mo peut l'ingalité ba congolais biso na biso to bomba na mingi eza participer ma gouvernement vraiment faut tel biso likambo oyo na makamba dollar oyo pour ceux qui botiki peuple akokufa vraiment bozo makambo vraiment mais et ça la keto sepela to za la bien liloba suka papa na biso poto kabwana ye oui na kosenga na gouvernement donc aluka de façon que avant disa makambo na ndenge ya bien aza capable gouvernement les banayelo moté aza capable kozwa mayele nion soit fiable de façon que dollar comme stable somme nango stable wana qui me écoute nango ozomona moi donc et que pas 10 ans de stabilité c'est possible mais tant que ça va variation matakita il y a un de ça donc moi inflation ça est à tout moment sur ma juice aza capable de ça nango et on vend ça doit vendre la nenga kimia mutu na patanda ba na sur atili moi na coin au chez moi na autant. Donc il y a des donc c'est possible. Il y a des c'est possible. Donc vous venez à peu au salon donc vous venez à au salon. Merci beaucoup à la gouvernement za capable au salon vraiment beau salon rapide vraiment et cause la bien bana mboka ba imboka ba ko sepela mingi tozo continuer kaka na mission na biso vraiment tozo continuer kaka na ba imboka boyo kande bazo tuna bango papa na biso za ape to tuna e moi question mbote mbote maman Kombo nani? Tefle. Papa ngapa na ko tuna ka likambo dollar. Et puis yepoza sirajo. Sirajo c'est nini? Te o mona biso to tsesa ba biloko ba sirajo. Soko o tsela bango na ba 1000 francs balingi te. Donc soko o ndenge o taboe awa tozo comprendre te. En sosa ela iboete. O dia potsa siraje o ba 1000 francs bango balinga ba 500. Tozo comprendre te. Et loko to somba na cher. Faut bisopeto zora moi 500. Nya sona ka dollar ka pona ko mata ngo somba sira. Le réseau mata moi était toujours comprendre était hein pour le gouvernement et que ça passe nzambe atsunga mboka oyo pona biloko ndenge zo mata boye bien te. Bisoto ya ke poto lukara mais oya boye travail malamu ezate o sala boye oso bimale mususu na mo ba combien pour bima bien na ba 20000 bien que 10000 et oso bima na ngote. Dans la misala to sala dans la mboka za ko kufa misala yo sombi sirage na cher potia mutu am 1000 francs oboya
Oboya, donc, moyen, ce n'est pas possible. Azo kotsala na boye na tout droit te. Ye mo présent le bagay tout droit tsaka boye. To kende boye. Mais bango bazo osala mamoko eza ndenge na bango. Do bakile bazali awa to olakisa bango. Ah, tsala loko boye. Serage boye o combien? Azo yaka ka 500 biso bite 500 osala ngoni to tsana 1000 francs. Ya kolinga te. Okozwaka mwa nini boye obenge kaka pour ko tsana ba 500. Yo sombi serage no cher. Osombi yango cher bango bazo sala likambo na ndenge na bango. Donc moi été donc gouvernement a bon service likambo pour la ce n'est pas possible. Ba tsala biso likambo na ba prix na biso. Oh biso to lingi. Mais bango bazo linga loko to tsela bona c'est so te prix na c'est o liani. Pour lipa lelo, moi lipa demi lipa et comme 500 francs. Au somme moi lipa wana, au yo lelo te lipa folie en bien ba 1500, aussi moi lipa 1500 que moi bien. Mais pour kaka boye, ezaka passe pour toujours lukara pour faire que yera pour lukara moi mbongo ya moi mai ya ti. Donc ozo la même sur 5000, au bima depuis tongo, même sur moi 5000. Depuis Tongo, Bimara, l'aime sur moi, Nzamba Sungio. Papa, si Raj, on dit bosser avec nous combien? Et ça là, 300 euros, on a 300. Si vous boîte, moi, comme il y a 1000 francs. Bisope Tozo Luka, Tochango, n'a pas boîte, tant que tu sommes à 1000 francs. Bisope Photos, moi, bénéfice, ça va 500. Toye, ça va, c'est Raj, à 1000 francs. On va l'ingiter, on va l'ingiter, on va 500. Neti Oyo Boy. Et ça, original. Et ça, est loco, et où tu es en France. Batinde la guingamma, les annettes. Si on a bien 1000 francs, parce que boudé. Mais oh, 500, bah, et puis valeur, c'est rajouté. Bon, bah, l'inga va bilon, on a bango. C'est un gouvernement salanini. Pour nous, gouvernement salanini, papa. Gouvernement, ah bon, c'est la bisora Makambo. Nandenge biloko tombo riboye, et ça n'a pas assez. Tala biso, tsoro yebisi kilia, tcha na priya boye, ya zolu kitso na pas assez. Mais aux autres tala boye, tozo bon amate. Donc bazo lela. Pour batika kolela. Batsaka tout droit na makambo nyonso nde président loba aloba de camion so arobongisa balandaka ka ndenge ya loba président public nde parti beton loba ki makambo nyonso tout droit balandaka ndenge ya loba ki mais boye bien te talaka nzambe vraiment merci mingi merci na balandi na biso émission coup sur coup na pesi babonné na biso balingaka ngai surtout balingaka chaîne na biso Active Final télévision na pesi no bambote belé vraiment to tuni ba imboka concernant kaka dollar bino mboki ba imboka ndenge ba leli dollar vraiment ezali kolo makasi biloko pesa ya komata vraiment to 5 ans le gouvernement na biso etala likambu ya dollar oyo vraiment etala etama kamunase etama kambalader e ko sala ba imboka kitoko makasi mbote mingi na mon boss aime mon boss aime bambote belé na pesi mingi pasteur nanga mon papa Gilbert Ngoya a dit na bala bambote belé en plus on a pesi pe lisusu bana vie de l'éternel mon bambote belé ma copine Nathalie moi na Suisse bambote a tuko ya kala mingi te azala Kinshasa Nathalie ma copine bambote belé na pesi Sarah vraiment bambote belé wana ndeko nanga vie de l'éternel bambote belé Sarah moi si ya bassin moi si ya taille na pesi bambote belé na pesi bébé Chabassa moi ça la vara na miliki na pesi bambote belé vraiment ngawa bino Floriamba na za journaliste munene ya mboka na biso Congo na pesi bino motoko kitoko tomonani mbala ya sima mizali koya bye bye.